Pour sunga bino. Bokoma ba deux fois. Bokomi ça anus, vagin. Nga. Na tika la notion. Seigneur, je peux avoir 3 filles, 4 filles à moi seul. Nazo remplacer bino ba handicapé. Eh, oui, c'est la vérité. Bon, appelez-moi Mikolo Bobenga, papa chéri, le roi Salomon. Oui, je vais vous aider. Nandimi, tokotala na Bible, nana na sali abomination, nana na landi le kolo Salomon. Ngana ndimi na landa Salomon, olina sali abomination. Yo moninde. Bon, pendant que vous êtes en train de tapoter, bon, tapoter peut bien terre. Franchement. Bon, moi, ça va là. Non, quand on a appelé live, d'accord. Bopé, ça n'a pas été l'eau, bopé, ça a pas vie à battre. Alors, voilà. Pas de tapotage. Wow. Tapoter. Boza maté à bien, na motivé bino. Boza pour ça bordi. Merci beaucoup Pedro Nyoka laissé. Bien, tapoter. Sokoti live dans mon PC, bonsoir. Banine. Allez leur dire le plus intelligent du net et connecté. Tout cela n'a bien. Tout ça polémique dit. Pour nga nazali susu na makasi ya polémique dit. Na fula ba yuma, na fula bizengi, na kokoka lisusu te. Na komi blendé. J'ai pas le temps. Les amis, j'ai pas le temps. Moto na moto tambola na lumière na ye. Makamba ko memba moto na mokongo ezate. Makambo pe ko lobela ba komba bato ezate. Sala contenu, lobela politique. Sala contenu, lobela réalité. Na ko full la moto te. Botala maraso tangi komba e. Boziba misu wala, bo misu lola ba pomme. Bo sala ba contenu. Oui. Ngana sala succès va bino. La majorité bozana boaba bleda. Beaucoup tanga na poto déjà na réseaux sociaux. Na pela. Na pela kana sujet ya mutute na vie. Na pela kana sujet na nga ba analyse na ngai, ba qualité na ngai. Boya bobuma TikTok. Botala makala ba sujet ba vie ya bato. Nzambe pa lobi ala la raté. Bato tout boko lobi la ba vie ya bato boko bongate na poto. Ya on botika la ba mandia. Majorité boza ba sans papier. Sans papier na poto comme une insécurité. Voilà. Bon, pendant que vous tapotez, les amis n'ont rien à communiquer, mon bonheur, sabato. Ceux qui vont à partir, c'était le Sangapé. Les amis qui sont en Afrique du Sud, Bandeko en Afrique du Sud, j'ai un message pour vous. Namoni ekomi kokola parce que na on le batté. Ceux qui vont qui ba sans papier na ba imbécile nyoso bazana na Europe. Ba kosa ki bino na rando ke ngai. Nazalaka deux fois, je vais vous décevoir. Banana Botamati Lelo, je ne l'ai jamais été. Arrêtez de m'écrire, arrêtez de m'inviter, arrêtez de me proposer. Ok? Nazalaka Yamote, Eza Rando. Na Rando Magamba Finga Rabiso. Ba Finga Rabiso Oto Zate. Mais ba qualité toi nango ba bombaka. Pour ba consoler ba complexe. Na buzoba na bango. Maloba nazaka na minute. Naza minute. Naza deux fois. Naza na eloko te. Naza na vivaka kaka na biloko basi. Pendant que bango ba vivana ya bango moko. Bazaka pe na ya eloko balonga te. Donc na moni on dirait souffrance Afrique d'ici de matisi bato ba soif. Bolandi barando. Bo comprendre que na biloko papa bao est confirmé. Voilà, azaka deux fois. Niveau bozo comme niveau bozo bengisanga, s'il vous plaît. Azata Tamabota, je suis un père, je ne l'ai jamais fait. Pour votre politesse, hein.
Na répondre à la privé, na monique comment continuer de trop, ça fait de trop sur TikTok. Numéro dans ma place peut besoin d'habiter. Les amis, je le répète et je le dis. Je le redis encore. Arrêtez de m'écrire à mode des fois. La lingana basi. Boka ngana kindumba. Mais la des fois na kokalangate. Bota déjà mon nom na nga songe. Nanga so teton. Motoro Joana. Eza pona bota. Parce que publianga. Sauter les formes en gobringo. C'est pas pour mettre dans les fesses. C'est pour bénir les filles. C'est pour bénir bana babotama. C'est pour remplir la terre. Bolongo la ngai na ma bêtise wana. So bolanda ki ba sans papier na bino nde ba finga ki na poto. Je confirme. Ah nazo confirmer. Aza des fois. C'est des gens qui souffrent mentalement, physiquement, spirituellement. Ils n'ont rien. Ils ont que la bouche pour parler. Bah là tu sango on a été. Mais nga na pesi camarade nanga réseau le temps est un ami qui va révéler chacun de nous nana zanani koloba na réseaux sociaux za bien tozo ata bon mani depuis to bandi barando bisoto nga sala surando te mais depuis la tikarana na bakisa couleur ya poso na ya munene na koma na kimia na lala bien. Boko remarquer batu misusu ba sa barando mito etikali ya pamba muto Thompson mais muto pa répondre azate ngana za mystique léance la rose mi mamna sola nana chiko ya tatu la muto naza nyonso mais je laisse le temps. Oui la rage la vengeance c'est un plat qui se mange à froid au moins soza la kanda OK prison tika kande côté vanda tika mokili bosana tika toke waza baloba lisese moko mafinga ya kala me makofi ya sika ekoyaka boka ta partio mafinga ya kala makofi ya sika mafinga ya kala ba pardon ya sika lukuta ya kala ba mbata ya sika pe ele kaka na vidéo. On ne doit pas jouer tout le temps même jeu. Au l'été, aux années logo, là, tu pantalote, aux amutakala, mikanda, koutoute, bah faut ba débat vraiment on est dans un message na pesa ba ne wa free d'ici bolo on a la liste ba des fois na linga basi na linga basi makasi na za garçon ya basi. Je sors d'une famille de beaucoup de filles, moi j'aime les femmes. Ce que vous pensez de moi na oyo za na kishasa olota nga na nebo za complexé na maele na na be fort na ba sandola na ayaka kishasa baliaye effacez-moi. Parce que beaucoup mon finga trop. Mais au bangulu musuba ocho finga on dirait ezu place na mito ba congolais au balinga viwana. Nazo respecter bandeko au ba pona viwana, mais je suis pas dedans. Pour depuis un an lembi ma message. Déjà live na na salon juste pour donner le communiqué, je ne suis pas des fois dans la vraie vie. Je suis des fois dans les rangs des Congolais parce que mon tuto a fait des fois il y a moi na mobali na leke na kitoko na mulayi na kipoto na chiko na mutuka na tout tina baten en telema devant ngate mais devant caméra ne en telema ba finga nga pona leki bango donc nazaka des fois il y a rando mais dans la vraie vie je suis tonton porno ngana za ya banzele. Il y a ma maman, le papa des enfants, l'homme de remplir la terre. Nanam Tabamandrimba, Chris Veloso, mon ingénieur, le big boss, ça c'est mon frère. Nous on aime les femmes. Même quand vous voyez ma bouche, vous faites un minute, et c'est rare pour la trop, les voix l'école, nous avons bon bandila mine pour la lobana l'oulem.
Nana garçon téton, sautali na mon nom. O senti na garçon téton na umela trop na téton. Donc héros, oya o me bangala ngam, na ufiba nini, na ulembola nini. Imaginez moi j'aime trop tété. Oya ko pété lenga na mino, mino ngo déjà baloba ki ezala raté, o bakisi na mukinza et politi. Otu ulia chakamande suna oya defo. Oya ko pété lenga guéré. Plukutu au police na mino balobi déjà ezate ko lesilaka elongwaka yo bakisi lisusu berki na berki wana lisusu epoli po ba kongolo baliaka bien te na poto même quand il pète au senti boxer comme noir et comme fumeux sur les filmations. Voilà, merci beaucoup chers amis. Alors j'espère que vous savez les bozo monanga, mais les amis tapotés, bozo c'est que bozo, dis-le vous tapotez à la place de votre fingana. Sala live bozo sala rando, au moins la qualité à tapotage. Communauté bandoki, communauté mon terre à terre. Aussi pas 1 million ma fille à tapotage. Mais quand on réfléchit, bon, ngai pe na force arabinoté, hein. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je réponds indirectement à ma bêtise, moi, les gars, sur TikTok. Dans les qui on a abonné. On a abonné à millionnaire, on a abonné sans papier. Tu as un débat abonné. Ils ont vendu la poto. Ils vendent la poto. Mais na 100% abonné, ils ont 80% abonné à Kinshasa. Venez au bon la poto. Na choqué dans le bateau na Kinshasa. Moutavana na Kinshasa. On a voyagé na vie. Azana même cerveau na nyamazamba. Aibi intégration te, aibi ki bomoto te. Kombo na yi place a oki masuba asubi na mir. Kombo na yi Régie des eaux a kota na ndaku nete a dessiné chez méchant. Évitez les débats avec les gens qui sont en Afrique. Surtout les gens qui sont au Congo qui n'ont jamais voyagé. C'est des débats stériles et bêtes. Moutaki Chassa ose expliquer Fachi salaboy. Il y aura réponse à Moutanaki. Kasi yo zonga boyaka. Et bemba mama na. Biso to yaka poto zonga ki Chassa to yaka na yo. Biso to yaki to zuvi. To me la baji. Kouré ki ndagate to charge ma téléphone. To tambola na power bank te ondire estomac na machine oxygène. T'es malade? Au pèse sa opinion politique. Ma opinion pola yo vandi bien kuna kanga manga no biso ne to kanga o bibate. To lobelara Congo. Poto pèse bino la moitié à auto vivant na poto. C'est pas méchant. Mais pendant que to côté la bino le bobalu ki la abiso. Donc on a pena nyama na zamba lingo bibana zamba te. Photo zuksa bino na bamo. Oui. Faire un débat avec un Quinois qui n'a jamais voyagé de toute sa vie, c'est faire un débat avec un animal sauvage. Il ne va rien comprendre. L'intégration, il ne connaît rien. Le développement, il ne connaît rien. La propriété, il ne connaît rien. La stabilité, il ne connaît rien. Nyonso yamala moyebite. Blandine Lutumba, gros bisous à toi ma chérie. Naza à Bruxelles. Ça la débat là, tu as Kinshasa. Mazama kasi na koloba, mais oba vivate. Biso to koma bilobe la poani. Tu dis que ah, muto koza na problème à mutu, bango na bakoti. Bo bloquer bango te, bango na bakoti. Bazana tembe, mais so koti na cerveau ni. Bazo kutaka mafuta ya dendo, devandi na cerveau et simbi vie. Muto zo vivre na Haïti, na muto vivre na Kinshasa ba ndemo. Ya mama na omoko. Ndeko zo komana ya mama na omoko gaso apasi. Toza ba âge mo me bilongi comme on dit ba sentinelle. Pas seleki. Réflexion musika des mal éduqués des impolis. Ceux qui muto abimi Congo, azo lobela Congo. Yo kaye, yo na no voyagate. A moni nini pour aloba. À vivre nini pour aloba. Tu ne voyages jamais. Ozaka mboko eko bongate, famille zo bongate. Nana yebisa ke biso nyos to pambola na politique. Y'a un petit ba bolé belé bo mo finga bato na Congo. Bozo zela nani social oko kufa au monde socialité.
Au monde socialité. Déjà dans ta propre famille, vous avez des liens démoniaques. Dans ta famille. Et tu n'as pas une famille au bled. Toi, tu penses que ma famille réfléchit comme vous. Moi, ma famille, elle est au bled. Famille, n'a pas de poto, bazonga. Toke na okut, ba ya poto te. Tokuta na ba Dubaï. Bake na ba Afrique d'ici, bake na ba Angola. Même Angola ya pamba. So zui kinoa ki Angola. Un mois. Alors, comprenez que na kin pena tozala kati ya zamba. Borate éducation. Kabila boma be école. Botre nani. Tout un espoir au voyager. Tous éducation ba mboka libanda. Tous intégration ba mboka libanda. Soki ba okote la quinoa, ba mutu ba yo fingo. Oh. Papa. Neza mboka yo bo yango bokanga makakuna. Eh, il est pèse viva, viva. Facha zokoka te. Kuna, facha zokoka. Nani akobika. Eh, blandine lutumba, moi c'est un autre dessin animé. Bon maman. Nazo comprendre binoté. Hein? Soki mutaza na poto azo mundela yo, c'est parce que makamazo mona na poto. Azo mezirango ki na Congo et ko simbate. Azo mezirer. Yo zabi loba zonka na musique tika lobe la politique. Au voyager au sola na ministre te. Famille na yo mutoma longa bima nganga mbasu. Tata mwasi na suko zaka na mbongo asonyaka kibeka. Ngasko na ya poto ba Suisse. Na Kolia, na sali ba formation A, na opeselo politique ya Congo, bana kini bola mogozoba ingana zonga. Ibemba tata na yo, ngata na bimai Congo na lakai famino. Sono lo bela Congo ebonga na zolo bela libota na yo. Na libota no na bwana kindoki, boke ko boma na maîtresse maternelle boke les oua talamboka. Likola succès ya nini? Likola succès TikTok bobo mina maîtresse. Siko bilongi lokola bino, oze sanga zonga kasia ya ko buda dabi. Ngana famille no zonga sanga Congo. Bino mangala okatela bakinote. Bilobalo bana poto pozo melaji, jiango ba pekisa kinga. Tala minu ngenza, bozo lobakana musika bozonga. Liomoko libota na perengundu, libota na malédiction. Qui t'a dit tout le monde doit jouer de la bénédiction? Il y a l'État. Biso to bima to bonga na l'État. So il le to comment ka ba $100, ba $50 pour to bimat. Joseph a été béni dans sa propre famille. Joseph a pas mon la famille na ye. Il a été trahi, rejeté. Nakati a rejeté, abundi akei. Ba garçon ba bongi le na poto. Ba kanga bango ba ndoki, ba ke bangola, ba bundi na ngola, ba ye ba poto. Bakaso belé bazo bonga na poto, ba yeba poto ba makolo. Ata ba tangue belete, melelo, ba bali, ba fandi na bandako, ba boule et to défendre Congo ya bola muka, ba konza mboka, ale yozo ya na commentaire, bozonga ebemba kozonga. Kasi bozonga le bolo banga na musika, libota malédiction ba soubela bine pa koko na bino, atamboli mabe loki bino, génération mobima nzala bozo ko latisa fachazo kokate, libota na bino na Mobutu kokaka, libota na bino na Joseph Kabila kokaka, libota na bino na Lumumba kokaka. Boni boya ko latisa malédiction familiale na muto fachi. Mbonga ebele na simba na vie na mandat fachi, mais utaki na pouvoir à fachi te, écoutanga na potote. Bodi boza na malédiction héréditaire. Yaba koko, koko noko bimana bandeko na ye. Bobota mina ba insieste. Au komika, na politique, vous êtes catégorique. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites des débats, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Vous avez des gens qui sont maudits. Azan malédiction famille, ba mon aura déjà bola monté. Monsieur comme noir. Allez, tant qu'on peut s'argument, azoka kanda. Tant qu'on peut espoir, dans lui il n'a pas d'espoir. Bobi va débat d'espoir et d'encouragement. Bobi pourquoi tu me sous motivation quand tu as raté? À se motiver à comprendre que le mot motivation n'existe pas dans sa vie. Si tu continues à le motiver, il va t'insulter. Quand ça tu me sous espoir.
espoir est balou qui est comme bololo. Si tu continues à lui donner de l'espoir, il va t'insulter. Kinois. Kinois za musenzi. Avant de na kin akanza kin ya capital, kin ya village, jungle. So ki mbule beti babimi sidali. So papa bimi na chassé. Mboke zanga provision. 90% des Congolais kinois bachaka provision te, ba vivant en 10 jours. Maman bimi azongi na chassé. Mbaboule pelaka 20 heures. Baliaka une fois. Toyebi viwana. Soto bimi poto. Ope ça va moi analyse, moi encouragement, bandeko, yoga ba kasi zonga, ngana zonga. Yo li boma. Bana ba poto, bana ba sisi classe, ba sisi licence na monga mikate. Finga na yo posa kino ngana bolole. Moi quand j'arrive à Kinshasa, tu es mon travail frère. Tu vas m'insulter en quoi? Mota ki chasse neti jeune ki chasse au finga neti nani. Natangi na bekola danger cardinal Malula Minerva na biso izaki trimestre moko na bekol na bineza na provision na neno mobimba. Moi je suis un ancien de Malula. Donc son ngolo bela mamba classe natangi bien na Congo. École ya bana ya mais papa na ngi logote. Mes collègues bana ya ba. Ba koma ba massa na parce que j'étais intelligent à l'école. Kotangi ça déjà moi na école bien à kin. Et préparer à moi dans la grandeur. C'est pareil ici na poto. Keba. Kotangi sa moi na te potangi sa moi. Moi na tanga na bumbu soki wapi soki wapi. Keba. Quand tu as les moyens qu'il te faut. Ndima ke environnement na yo eza pourri. Zomo na notina ya tanga na mikondi. Bende matoi. Omoni place ok. Bayaka na mitoka. Yo zozo transport. Na oteka mikate, na oteka makala. Moi na nga so ok tanga. S'il te plaît. Et razaka na relation na Kinshasa na tanga na bana ya mikondi. Bana mikondi emele bomona we. Ata ba ama il était. Bazaka déjà na paramètre ya réussite à vie. Son papa il a des contacts, il a des investissements, il a un nom. Moi nana za maele na classe toté. Soki ka silisi, il est déjà placé, il est destiné à réussir. Toza na ba meilleure université, isa en Suisse. Ça coûte environ 100 000 francs. À peu près 120 000 $ par année. Kuna les premières à la rater, les dernières à la rater. Kuna ça que moi na sia bunga. Mais bah yako bakisele ka connaissance. Mais manga si connaissance, aza déjà na place à Rosala. Manga à Rosala, aza déjà na ba relation. Tu as étudié au lequel d'expérience mais c'est venu. Il a étudié là-bas, il est engagé. Influencez l'environnement de vos enfants. Papa sentinelle, maman yamikate. Autant que ça monte dans la communauté, vous équilibrez bon, à qui ne ko bunda. Tangana bana yaba, to bunda ta Minerva le koka. Et décomplexe bana. Un enfant pauvre sera bimi déjà na proclamation bimi liboso mon ministre. Tu ne sais pas ce que ton enfant gagne pour des siècles et des siècles. Au lomolier somme, il y a complexe, il y a mongo, il y a pouvoir, il y a notoriété. Il s'en fout. C'est le fils d'un tel, j'étais devant lui. Mais maman n'était qu'à Makal. C'est ce que nos parents ont fait. Vous avez la politique, Nzambe na bongi te. Mais na la live Chantal Bola lelo, je pleurais. Chantal Bola lobi, na zuita ko tanga te. Mais na tangi si mwana nanga. Na ebi ko komate français belé te ngamoko buriki. Mais ma fille est une fierté. Je me suis référé à la prière de ma mère. Maman n'a pas vana ya poto. Achanga loboko na muto lobi nzambe. Mboka na nyata te na poto. Mono anyata. Nyoso yanga obomela nga na bolenge pesa mona nanga. Nyoso yo bongisi po na lelo na age na komi na mo. Nzambe na senyo changa kati ya mona nanga. Mais bilo buta na ba famille. Ma famille mo izanga ba bénédiction, izanga ba prière, ba famille moko putuku putuku. Bakolo bano espoir bo yo kay kasi bo zonga to ya kufala ngana zonga na yo ngana zo mata poto nazo ya poto mama na ngazo lela cheka maboko na mutu ali oyo yela ngaba na moi Kinshasa ba liaka bien te ba commentaire moi pola ba okuta na Kinshasa ba liaka bien te tu es chez les parents 35 ans tu es chez les parents aussi au sente o mu kwanza mutu place à Rosa les athées ba classe me bozo tanga na COP na commission niveau pesate. Tout ça est
tosali ndeni bokoma kotambola na bafiche ya bamusicien wera bonga tongo abimisi mbana ya balicencié exauça 6 classe Gladys à 6 classe wera wabeta musique ana moto esombeli baimmeuble akoma millionnaire Ferré pareil Fali pareil Kofi pareil bota bana bango Badidi Stone bota la bana na bango tala yo affiche je suis Wayo je suis Gola je suis Kofi je suis Wenge Kizengi bapeki so kozala Wenge te bapeki so kozala Wayo na Golo te. Tu as investi dans ta vie. Toboyi lobby maman bino ya kosala émission bandeko ya mwana na biso tous les répétitions azaki na répétition Ferré Gola banda tokomela ki Ferré yebi bino asenga bino mwana na bino Fari Poupa vraiment mwana abeta tatouage mon frère ngai na mona ki mwana mwa komeli na TikTok e ana ina beta tatouage ya komolo petit na senga ngambongo na okabilo soko betika tatouage ya era Ramsès nazo senga mulimo wa cancer okufa nango no piso ile hotel ba jona ko betaka ba tatouage ya kombo okufa na cancer pe mukolo ba obeto soza na tolo etobolo ata tolo etobolo na kati kuna nga nazana mbongo ko peso te ateza okuzwa te beta komba mama bota yo beta komba tata bota nga azo ba pe ega na komi na bulu mona beto tie mon idole nga idole no tieu a Kinshasa mon idole o mo cha komba ega Ramsès okufa na cancer okukosola makila na yate. Bon les amis, tapotez, hein. Tapotez. Non, on met la paix. Vous tapotez. On boit haut et à fâcher. Fâcher d'un. Et ça, ma vérité, ça va permettre. On va mettre bien au beau, comprendre l'été. Comme il y a un coca. Hein? Dans un sabino. Les amis. N'a habité dans le Bamabé. Boy, ça va sur le Bamabé. Pour moi, live, dans ma mère, sous troté. Vous expliquez bien. Vous comprenez? Les amis, naï lelo, na motivation en général. Bandeko oyo, bozana Kinshasa. La politique ne marche pas bien. Je peux être d'accord avec vous. Mais je pense la politique a une responsabilité. Mais nous aussi, nous avons une responsabilité. Likolo a vu apprécier Bobomi ba étoile. La plus belle histoire de la Bible, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été inspiré par l'histoire de 3 personnes dans la Bible. Nazara souvent inspiré dans l'histoire il y a Élie et Élisée. Nazara souvent inspiré dans l'histoire il y a Moïse. Nazara souvent inspiré dans l'histoire il y a Joseph. Ça vraiment, ils ont un département que j'aime beaucoup. Et ça me motive dans la foi. Ce qui m'a dit bien na Congo. Si tu as une destinée avec le Seigneur, il va ouvrir des portes. Puis ça l'amène à bien. Les premiers ennemis de Joseph, ce n'étaient pas les ennemis de son pays.
C'était les ennemis de sa propre famille. Mais la destinée a localisé Joseph. Malgré les difficultés, cette destinée a localisé Joseph. Joseph est arrivé à sa destinée. Je prends l'histoire de Moïse. Malgré les formants, il y a loi pharaonique sur le peuple hébreu en Égypte. Moïse, il a fini par accomplir sa mission et sa destinée. Jusque plus grave. La Bible dit, le Seigneur reste fidèle à sa parole. Plus grave, plus grave. Moïse a ça la plus grave. Maman, yokanga place aux années. Je ne suis pas là pour te prêcher. Nana pasteur. Je te ramène juste une motivation spirituelle. Une motivation yakilelo. Ngamoko, naza témoin vivant. Il y a foi. Il y a attraction du bonheur. Nani maraza. So il y a l'autre na bouton na lobby na yi. A fongla ma porte. Boni boy, boni boko misa qui chasse on dirait qui chasse à banyama. Cerveau ça la souté. Boko ma mité ma babe. Simple maîtresse maternelle bobomi. Tala niveau ya jalousie. So qui totali na ba école. Maîtresse maternelle à cause de l'influence qu'on ba classe à l'école. Classe ni toko jouer na corruption. Ba classe ba élève ba si ba koli. Ba komi ba manger. Mais école mobile boké ko boma maîtresse. Ozaki na ngolu. Maîtresse école primaire. A combien d'impact que le Canada directeur école. Vous exposez. Ngolu est localisé. Maintenant, moi changer ma peinture d'école. L'influence à maîtresse y école primaire. Kinshasa c'est sur la sécurité. Moi na poto nyoso yoka nga fongola matoyo yoka. Olinga masanga. Olinga komela. Biso nyoso. Moi si ton mobile, tu pars à Kinshasa qui est na gourde. Somba gourde net ok fitness. Ovani na bandeko na yo, ovani na ba camarade. Koliate. Ya komela ba yelu eneken ofungoli oche nyoso mobima na gourde. Gourde nezaka na singa, omilateli na singa. Banda ko fiba. Ok ko subo memi gourde no na loboko. Ozongi omemi gourde no na loboko. Obo sukula na maboko komona. O to za chapura covid, oche mpandi. Opesi mbote, omamiki na maboko. Opesi mbote, omamiki na maboko. Biso tout okoma komela na ba gourde. Okoti na boîte, omicheli quantité na yo, ovani na gourde na yo. Sécurise toi. Maîtresse oyo, o akufio. Influence école primaire et bomisi. Pe bino nyonso ba hypocrite. Bino tout ba hypocrite boza. Oh, mais na ça là bino vidéo, ba vidéo na ekota. Maîtresse mobimba. A memi TikTok na école, azo distraire bateau, azo bini santo bino nyonso bo finga maîtresse wana. Je vous connais. Ebele oboza. Je vous connais bo finga fi wana. Le loi kofia komi héroïne. Hypocrisie. Bino boye ba valeur ba tso ba kofi. Bizengi nyonso ba sans papier ba finga na poto. Mukolo na okota mabele. So la kofia fa bango. Ne place bo sa ba live ya solo. Et garçon zaki maele, maré baza meme na distraction, garçon zaki kitoko, ne place bo comprendre que era za na nzela mino. Azana mino solo. Aloba na lulemu. Maman na vrai Joe, Boga, 1m80, 90 kg. Maman na prêtre. Wananga. Yoka beloge. Garçon soit fait sur mbote to bisou. Wana 3 jours, il faut pas soukola. Parfait na ba studio na ba sans papier ba oloba na poto. Barando moi sur la masumba. Nde mukulu boku mise ah garçon yo. Tout le monde, même les ennemis vont poster ngoya o ngoya. Ba hypocrite po wiki à quel ibela akoya li sosoté. Ako stresser biso li sosoté. Congolais sera les la moto ko le naissance, c'est parce qu'il a dit que auquel ibela okozonga te. Tika kata to le hypocrisie. To poster pendant 2 semaines, to changer ma statut. C'est ça la vie des Congolais. Ce qui vous maîtresse à profil de TikTok na visibilité. L'amour qu'elle donne aux élèves. Difficile à être accepté de la communauté. Bon, la vérité.
Bon, la vérité. Politique et maîtresse ouana. Et ça qui accepté dans la communauté. Que ce soit Kinshasa ni dans la diaspora. Bon, la vérité. Bon, les liés, bon, commissaire malonga pour Koufi. Bino, bon, valide la caba projet sur le Koufi. Papa est Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Des sons vivants. Bato baza baboye. Allons à kuna, bazaro liambo na Mobutu. Allons à kuna, tanguka Koufi. Maman Kouloutou. Papa Etienne, tu es au fond de Fachi. Oh, Facha au sala lelo. Oh, Facha zo bundela lelo. Ezo leka vide na mutoba congolais. Bozela, Facha longwa. Nde bato ba ovana ba. Facha sala. Imaginez-vous un individu comme Joseph Kabila. Atika bino ba illettré. Po biso to biki na manda Kabila. Biso to bika poto bima ba illettré te pona nini. Nos parents ba mélanger ki biso te na ba école na bino. Nos parents misaient les écoles de bana yaba. Biso to kena otanga kuna meto souffrir. To lia na passe meto ketanga école ya bana yaba. Y'a to yabo et poto, to yena mo matière, to vandisipe mi qui te comprenait ma facilement. Y'a aussi intégration à poto, et ça sera difficile pour l'année. Oye poto, il faut battre le courrier, oye poto, il faut expliquer le loco, oye poto. Parce que aller à l'école, ça te permet d'avoir des réflexes. Ah. Et le loco, est-ce qu'il faut bien un je peux faire ça. Oh, quand il y a mon monde là, conseiller, allô, madame, vous êtes où? Oui, j'étais allé, je suis rentré. Oh, t'avais compris la lettre? Oh, magnifique. L'effet d'aller à l'école, tu permets tout le monde d'être tranquille. Simple courrier, tu sais lire. Malgré que tu viens d'arriver. Adresse Bapesio, tu sais faire des recherches d'internet. Dans bis 7, direction Boué. Dans bis 8, direction Boué. Dans Kitanare Boué. Tout ça, ça demande des études. Et bah études, on est essayé que ça va réflexe. Il y a un moment où il y a un pototil le loza roi qui zengi. Autant gâté. Yo comment nyo son bis. Oui madame. Je prends combien? Bis 14. Batala ka bis 14 te na train. Batala ka direction. Pour bis 14 ils ont mis balé. Bis 14 il y a direction aux autres qui y a sens oyo. Na direction bis 14 il y a sens opposé. Donc quand tu regardes que ce soit les trains et les bis, il faut regarder la direction. Il y a toujours deux. Oye keboye, non zongi boye. Oye soko ke nagi boye. Oye zongi soboye, c'est le même train. Bata la direction. Pour la direction, il faut ça. Il y a des choses. Okoki ko aider mundele. Bon remarquer ba te belé. Vous avez même na témoignage ba de la bina ba defa. Ndeni ni yoza na vie na ba ko peso kitef, o kitef. Donc bon mono ya zoba nango. Ça veut dire qu'il y a des choses, il faut permettre à l'homme blanc. Sois intelligent. On t'explique un truc, tu comprends. On t'explique, tu comprends. Pourquoi Baboye la rabate belé mukanda? Ba comprendre que makambo komi na ngunda. Na cerveau na yo. Oza pena pui na pui ki zengi. Parce que mundela obeta calcul. Oza non a passe. Non qu'on peut son droit de séjour. Mais malgré oza non ki zengi. Ceux qui n'a pas son droit de séjour. Au complet, ça biso sous Moussala. Tout le que interprète. Au côté cours français. Ou ben nous ça va bilo mike. Donc aux en dépenses. Il y a un moment bazo bébélé na poto bazora ba régé. Les régés c'est pas oh régé ça makama moli molukuta burik. Ngunda moko. Et puis c'est 10 personnes mukanda. Mais même ngunda. Et puis, mais les 10 personnes Mukanda. Parce que les 10 là, c'est des bourriques. Bourriques. Oui, le Chantal Bolaba, bourriques. Bourriques, elles ont Mukanda. Oyo Boaki Munda, au commis la papier. Mais au commis, des petites questions. Monsieur Olobiozaki militant. Au Bandagi, on a agi. Mambo, ceux qui connaissent pas tous Mambo. Papa, na photo, na profil, et là, c'est un problème mental. Talanga bien, avant d'écrire n'importe quoi. C'est toi-même n'importe quoi. Kiol. Moi, ça bengala, bimsa bilo na fenêtre.
Zoba zoba. Pote ya ba courage. Yo ça n'importe quoi. Va là-bas. Ta chemise on est témoin de Jéhovah. Bref, Tozomi. Vous êtes des bourriques. Obadaki combat na neni. Les combats. Quel combat? Maintenant, vous avez écrit là-bas que vous avez été militant de l'IDPS. Oui, bébé. Hein? C'était en quelle année? Donc, yoba komelio makambo. Oyo, o maîtrisé te, o tangité. Parce que bon, Mundela tangisko français bien. Militant en 2000, l'année 2000, j'ai commencé mon combat. J'ai été arrêté en 2002. J'ai été torturé en 2004. C'est écrit. Mais voilà, vous prenez vos bourriques là qui font des polémiques ici. Tanga. Bon, bon. Quand est-ce que vous avez commencé votre combat? Quel combat? Biloko yo yenamo. Yondo pesi bangongunda. Bango ba toutes nos questions ya ba document yo yakinamo. Yoka bango eh. Quand est-ce que vous avez commencé le combat? Yoka yo potuni bango sous. Quel combat? Mais votre combat politique. Mon combat politique. Comment ça? Kaka nzabe wani mami chibola. Mundele soit kamwe. Oh. Là, tout ça la demande d'asile d'un militant politique. Et c'est bien défini. Au bandit combat en 2000 ans. Bakangayo pour la première fois en 2002. Batortirao pour la première fois en 2004. Au perdant maman en 2008. On se retrouvait dans Balabala. Et tchétchera ti au bundi. Moutamema ki au poto. Par coïncidence basungio. Bakoti kaka na makabu yo ye nango. Batuni question liboso. Quand est-ce que vous avez commencé votre combat? Yo potuni bango. Quel combat? Mais